na kwa mwana tatea na mwana mpena mwalimu santu yawe ya mingi zaliti yetu kubanana na njembo uyo mukoli nga kayango pe mingi pona nini pomulaka beti ya mindele bisote panenge nini Let's go!
bana tata na mwana pili musana papa tala isengo ya bana na yo. La condition climatique malgré crise côté na mokili babosani teke il faut to ya ko seplisa yo biso pe ata na ma minerval to ya ko tia libanga na biso pona botongi yankamba yango wana tomati po to ya ko seplisa to ko komisa yo papa ya mingi ezali ya koloba te maloba tozali nango tukopesa na kati ya ndako nzambe tango wana topesi maloba papa de la ville pona o etikali nzambe oyo asalaka likolo na se oyo akelaka moto na elilingi na bango nzambe oyo satana asalelaka division entre bango ba ange tango bayebisaka ye mwana ayebisi ye kende kotuna molimo santo azongi epai ya baninga alobi ya encore une troisième personne. Oh, une troisième pour que yo koma quatrième. Division ekoi. Ba mosusu balobi ndima kaka. Ba mosusu balobi non kondima te. Alors yepe akonda kanina ye aboyi tata molimo santo. Soki tozoko souffrir c'est parce que Satan tina moya lelo azo continuer kolanda kaka tata molimo santo ya kanisa kilokola tika kiye na lola ya eko reine na mokili tangu nzambe molimo santo alandiye amimoni azali susu na place akokendete de nzambe yeyo tozali na ye awa yango tosengi limemia ezala dirigeant.
Kimbangisme oye! O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tata Mwanda Velela. Tokoloba lisusu nini? Nzembo olandi yango. Bana bangoyo mingi tondima kolata mapapa ya changer couleur pourvu que bana tobongisa bana kasi likambo ya pasi bamaplome ya bana telema ke misala ezali te eumeli na bavalise na banseleli basili kolia yango parce que diplôme est chômé ye moko mwana a chômé diplôme oyo tata ayokelaki pasi na kokufela nzala bamosusu meme bakufi bakwei soki na mai te na nzete ya mbila mpona nini koluka kaka minervale ya mwana me diplôme wana ekomi nango bilia ya banselele misala ezali te yokela biso mawa papa tosepeli pamba te le 1er janvier oyebisi biso mbula oyo ezali mbula ya mapamboli elikia na biso ete liloba na yo ekweyaka te biso tozali bana ya mvwama oyo aleki bamvwama nyonso ya mokili yango wana papa limbisa biso yokela biso mawa jeunesse ndenge bafukami mingi kuna na ba institut bakendeki bake koyekola makambo oyo ezali sino biso te bakimbangiste tokokaki koyekola yango me milieu estudiantine efforce bango nature tokomi na bilembo ya ndenge mosusu likambo moko kaka tosimbi mission na yo tata Molimo Santu na ekeke oyo ya mine verbe omemeli biso récupérer biso pe récupérer biso na biso na bana na biso na bakoko na biso kotala mabe na biso te betika ete mission oyo ya yo oyeli tango kolongisa yango tango ko récupérer mokili na biloko nyonso ezali na mokili biso pe na bana na biso kobosa na biso te ndenge nzembo elobi mokili mobimba etalise yo liloba na yo kaka tozali kozela okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu Kimbangisme oye tata nzambi tangu ifweni pasivo wakasandinga kwa bana bako ya solo soki bato baye kotala yo bazwa koseka baza na esengo tokata esengo wana welaki kaka esengo wana tosala ngo nini wakisa mosusu
Mais nous avons la souci de 50. Merci, 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 merci. Eyokani, Eyokani, Emonani, merci. Timbangisme oye. Timbangisme oye. Timbangisme oye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Eseka oye. Eseka oye. Eseka oye. Mandombe oye. Mandombe oye. Mandombe oye. Finaliste oye. Finaliste oye. Finaliste oye. Eunui. Embaze. Iluya kului. Yamalala. Esengoye sengote. Yesengoga kiesekoye. Chai mukanchai koye. Banzego boyembe wa makasi ya. Oyo boyembi batu bazo pesa biso retard mandombe. Mandombe azali bi azali te. Eza bomo oyebi ekufa nango. Nazomona clarté, hein? Mukonzi na bango nani? Papa dina. Lobanan. Na kombe ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Mandombe oye. Mandombe oye. Mandombe oye. Toi beaucoup ngiatu kula kongi. Na kombe ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Likambo soki euti epai tata Nzambe ezali ya solo. Tata mokonzi abule opesanga mission na kende Kinshasa. Na kende kotala vie ya bana Mandombe. Na komina Kinshasa pona koyebisa bango ete le 4 janvier biso nyonso tuna nkamba pene internet na ba telefone na biso na tiena ordre de mission na ya kokuta bino nyonso na centre d'accueil na kei kuna na kei kokuta kaka bana mike nombre kutu na kanche leki 30 personnes te pona koyamba ngai nzoto peza ki maladi na lobi na kokende kaka bayaki na studio 3 kuna nde na zai kosola na bango constat papa osali eza ya solo pamba te likambo ezali oyo nga na sengi komite mobimba oyo ya Mandombe
ya solo toyepa na yo toyebisa yo likambo ezali wana na niveau ya centre de l'écriture négro-africaine ou bien mandombe mais na niveau général ya Lingomba papa opesa nzela mandombe tangama na baparoisse na biso nyonso kuna nde kilo ezali kobanda bambuta kobanda bandimi likambo yango nano ezwi penze esika te nzoka nde bilembo mibale oyo eza na forme ya 5-2 yango wana tata Simo Kimbangu ezali yo moko olobaki ete na bilembo mibale yango nde bokosalela makambo nyonso tu boza nango besoin ndenge opesi nzembo na jeteki na kosala bino nyonso bato ya ndenge mosusu na mayele oyo ya kelasi te na mayele ya molimo na nzela ya mandombe mpo mandombe benvention nde eza na kati makambo nyonso mundele ayebi te sekre eza kuna na kati papa eza ya solo awa tozali koningana te bato mpe ya makanisi ya mabe bazali na kati kasi wana nde tokolobela yango boye te tokosolola kaka okozwaka mwa ntango swati yo tata nzambe obengi biso swati toyeba na yo po toyeba likambo nini eza na kati me mposa na biso oyo kanaki esalema me ndenge tovandi awa na baétudiant na bafinaliste bango mpe bayekola mandombe donc ntango oza kotuna mandombe oye bango sikoyo nasa motema azoloba naloba étudiant ou bien naloba mandombe naloba finaliste ou bien naloba mandombe mandombe oye mandombe oye mandombe oye 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 ntwa mpuku njatukula kongo mandombe tokoyekola te tokoyekola te basavant babima bie babima te papa po koyemba na ngai eza pasi na kati ya mandombe nzembo sote na bima nasuki kaka wana mpo naza fliti c'est pasi mpona koyemba merci beaucoup papa ok bino bolobi me ngai namoni toza na retard parce que écriture ezali tozozela nini basava babima te bongo me bongo te banani bazopesa biso retard naza na raison bien naza na raison te tokoluka makambo yango soki ebebeli wapi mokonzi na bango ye wana toluka bie toluka te nzembo boyembi tosala nini biso bamindele basala nini baétudia baétudia bosala nini pesa nzembo wana
toyokani. Kona zote la kuna, wana nini wana badesine wana? Watulendo. Watulendo. Elingolo ba tata Simon Kimbangu mokonzi avandi na kiti na ye. Kuna paku ndongo, kuna pelekete. Plan, bana mandombe oye. Betidia oye. Papa plan oyo ya mize. Plan oyo ya mize, uti na elembo wana. Kwa tulendo tata Simon Kimbangu. Sala maboko lokola mutu alobi alongi asali boye wana ndesi kwa vandi na kiti kwa tulendo mukonzi tata Simon Kimbangu tobete maboko makazi sikoyo biso toza so na problème te tozotala mandome parce que eza écriture ya biso moko bato mwindo sikoyo bolobi nini foto laksango tote yango bato bayeba yango wana nde toza kozala nde baingénieur toza na bango etikali banani basavant no ingeta isavant ebima ebimile pa banani epana biso ngai mpe naza d'accord ebimile pa na bino yeta okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani mokolo oyo ndeko na biso papa wa Beladio Pai azwaki écriture mandombe ayebaki te ke mokolo wana likambo wana ekoki koyela ye nyonso ezali programme ya yo nzambe soki meme lelo kaka na kati ya mandombe oloba ete 5, 10, 15 savants babima meme kaka lelo papa babimi na bango nyonso papa ekangameli kaka na maboko na yo papa fongola avant tofongola tokotala lelo guerre ekozala banani bakoganie makolo ya nyoka emonanaka wapi kolo bana kosala makambo bonio eyokani soki olobi boye donc mandombe mandombe oyi yango wana mibeko toza nango tolingi mpe tolobela likambo ya mibeko Moïse atiki bato nzambe abengi akenda kozwa mibeko oyo ye moko tata nzambe akomaki kuna akendaki emonani neti owumeli oyo batikalaki basali nzambe mosusu ya ekeko mwana ya ngombe ya or ntango azongi ayokuta babebisi nzambe mosusu sikoyo Moïse esalaki ye pasi ndenge esalaki ye pasi alobi oyo balingi batikala kuna batikala na nzambe na bango oyo balingi bayepa na ngai baya ezalaki bongo bie bongo te elakisi ke oyo alingi nzambe ya solo aya na ye oyo alingi ke nzambe oyo makambo ye apekisaki biso tongai tolanda ngo ezali te nsima nango oyo bandimaki ye balandi ye oyo bandimaki ye te bwaki di commandement wana esalaki nini ebomaki bango nyonso nzambe quand même esalaki epasi
tege bato nyonso wana bakufaki. Eske na mboka elaka akotaka bi akotaka te? Ya lobi mboka ya elaka yango wana kasi yo okota te. Elekaki ndenge wana. Bongo na mta komisaki bango na mboka elaka. Voilà. Josué na Kalebi. Kuna bapesaki bambele be bapesaki bambele te. Nani mukonzi na bango? Libota nini wana? Lewi. Lewi ne betazaki ko diriger bango. Elakisike biso pe dikomo toza nango tataki mbango ayaki na mibeko mpona kokokisa makambo nyonso. Elakisike biso pe toza na bokoko na biso. Ezali bi ezali te? Tobosana te likambo wana bokoko na biso. Yango nde bato bazotala. Posul tozwandi bokoko na biso tozala distance te na bango. Ntango nyonso bazala pembeni. Tobenge na mabondeli bakiti. Kasi soki tozotambola na désordre, est-ce que bakokita? Nyonso toza koluka tokozwa yango? Donc kaka mibeko oyo batangelaka biso na ndako ya Nzambe. Tosimba mibeko makasi elateli na biso mpe tobongisa yango. Evandeli na biso tobongisa yango. Ndenge tobalaka respecte mibeko ndenge baza koteya biso. Mpe tomelaka masanga te, tomelaka sigarete te, biloko makasi bapekisa yango. Ndenge esalamaka na ntango ya kala, parceke olobi ya sika loba mpe ya kala. Eloko kosimba biso makasi mibeko, soki tokweyisi yango bowumbu ya mibale ekozala. Kasi soki torespecte bowumbu ekozala susu te. Libota ya Levi tolobi Lewi bakota so bowumbu no bowumbu na bango basalaki yango wapi? Basalaki yango na Babylone papa. Mpona nini? Batosaki te? Ingeta papa. Parce que mibeko na bango ezalaki 613 nyonso wana bakoyisi yango. Ya biso bi ekokweya? Ekokweya te papa. Bozo koluka basavante baitidia basengi nini? Bobima banani? Baingenieur bazali? Lakisa na misapi. Bon, qui savent, tu peux ça na bateau, la laxi misapite. Ceux qui veulent vous savoir, vous pouvez l'appeler Mandombe. Moni likambo tata Nzambe sika telemeli nde yango wana. Biso toyebi mpe sava bazali tozozela ntango nango. Ntango baye kokanga papa Simon Kimbangu wana nkamba bamemi ye me bakendaki libela te moke bazongi enquête. Soda oyo ya bamindele bayaki baye komona lettre combien? Est-ce que bamemaki yango? Etikalaki awa ingeta elakisiki ya bango te tour na biso ingeta papa.
makambo nyonso eza na nzela oyo balobi totonga kaka yelusalemi mingi toza konéglige mais toyebi ke likambo eza koya tozozela parce que bilembo nyonso tozomona koya ya mwana moto esali nini bamai etondi partout kolo yesu alobaka mpe alobaka yango te mai makotonda sini yango emonaka liboso na 61 ntango koro eyaki na 60 nzoto ya papa kimbangu 61 tomonaki sini oyo oyo nyonso balobi na biso eza ebele na 88 89 bapapa balobi topesi bino nzela biso nde toza kokanga makambo nyonso kasi tofongoli nzela mpona yerusalemi 315 ntango nyonso eleki tobandi siko na 0 elakisiki makambo tobandeli yango bapesi biso susu chance na programme etikali tokolonga be tokolonga te tokolonga bobatela mibeko oyo etikali tokosalela yango soki totali likambo eke na jacob aboti bana 12 mwana alingaki mingi na bana nyonso nani joseph baza kosala mosala nini kobokola bibwele ye tata na ye akosombela ye bilamba ya ndenge na ndenge ya changer couleur bandeko na ye basiliki ntango bake mpona kobokola bibwele bazwi ye kanda toboma ye bamosusu lobi te toboma te kasi tobwaka ye na libulu ya molai ntango babwaki ye batala bakomesa bauti na egypte bazokende na egypte koteka batekaki ye ezaki bango bie bango te ntango bateki ye roi mpe mokonzi azwi ye wana mokonzi onini wana ntango azwi ye alotaka ndoto dérangement oyo elekaki bakangaki ye joseph batie na prison mais lokola azalaki moto ya bandoto babimisi ye parce que mokonzi aloti ndoto oyo oloti joseph alobi 7 ans ya pasi 7 ans ya esengo tolona tobokola ezaki bongo bie bongo te ye jacob tokola bana na ye mosusu balobi mwana na yo banyama mabe balei ye chemise yango oyo nzoka nde batekaki ye sikoyo ye kuna akei baloni mikili nyonso bazalaki na kosomba biloko kuna alors jacob mpe na bana mpasi ekoteli bango la place ya joseph atiaki nani benjamin benjamin mwana na ye na place ya joseph atiaki ye sikoyo atindi bango bakenda kosomba biloko na egypte joseph ntango amoni ke bandeko nanga bango oyo asalaki nini alelaki mpe alelaki te ntango aleli wana bandeko bazoyeba te ye azwi bango atie bango na ndako wana akomaki mokonzi monene kuna alors baza kovivre ensemble maintenant kozonga na bantango ekoki ndenge basalaka enquête fongola saki nini eza na kati kopo ele batiaki na saki ya nani ya benjamin oyebi histoire voilà bakangaka ye te bakangi ye
alobi ngana ti kopo kuna te mokonzi amelelaka kopo oyo yo tomoni yango na saki na yo okende te tikala wana ezalaki bongo maniere ya kende kozwa tata na mama na bandeko mosusu bakota wapi ndenge bakotelaka bowumbu na Egypte ndenge nzambe alobaki ete libota na yo kokota bowumbu na Egypte wana ezalaki plan ya nzambe sikoyo mpe ntango bakoti bango nyonso bavandi bawumeli tata Jacob akufi me alobi na Joseph soki nakufi na ngai nzoto na nga ezonga na Kana ezalaki bongo bie bongo te basalaki tu akufi bazongisi nzoto na Kana papa kimbangu na mbanzangu train elingi okende train ezokende te yalobi namona mama na bana bongo bie bongo te mama akei basololi bayebisi bana mfuma mbanza na mfuma lor soki naza susu te nzoto na nga ezonga na nkamba kuna nazokende kuna nde nakotika molimo nzoto na nga eya na nkamba esalamaka mpe esalamaka te sikoyo tu na biso bansasila nyonso bazotinda biso tokosala ke tosala te boyebi boye te toye mpona kolakisa ke likambo ya nzambe banegligeaka yango te bolamu nde ekouta kuna nage bazotinda biso to neglige te ndenge mpe balobi tolona tobokola crise ya mokili mobimba biso bato kolesa bango mpe biso te te makambo nyonso te ya biso to neglige yango te makambo ya minene eza koya bisengo mpe ekozala biso nde babengi bansasila nsasila elakisi nini pepiniere okati nzete esalaka nini ekekobima mosusu nde biso wana tobimi lisusu ngeta baba papa kimbangu ye abandaki ye moko bapapa bazwi mosala sikoyo biso bansasila tozwi mpe mosala balobi kaka kotonga Yerusalem toyebi toye te banani bakokani ekoyebana na terrain makolo anioka ekoyebana nde ya wana tozalaki na masolo ya koloba ete tolemba te oyo nyonso tozali kosenga nzambe azali koyoka ayebi yango bareponse tozozwila yango na banzembo banzembo ezali message bamosusu bazoyemba banzembo loba likambo na yo wana bajeteki pesa na nzembo wana soki
bazosenga nzembo wana banani biso aloba akoloba epa towuti toyebi epa tozokende toyebi kasi likambo elingi okatama te nzembo ezali kobondela mbala mibale nzembo ezali ke message oyo nyonso ezokoleka na mokili banzembo ezopesa makasi ke soki tosali boye tobongi na biso yango wana tokolemba te tolemba tobikisa mokili mobimba. Est-ce que Satana asalaki mutu? Nzambe pe asalaki Satana? Asalaki Satana te? Lucifer ezalaki ange, mokonzi ba ange nyonso. Ye moko azwaki jalousie. Koloba ete après Nzambe ezali ye. Bosani ke Christ azawana. Bosani ke Saint-Esprit azali wana. Tata Nzambe tango asalaki mutu. Bazalaki boni. Kono Yesu atiaki nini? Molimo Santo atiaki nini? Oyo eza koloba? Atiaki nde pema. Bongo Satana asalaki nini? Kaka ki témoin. Tolungi to récupérer mokili mobimba. Ezali ke tozongi la place na biso ya liboso. Dege basali ke Adam et Eve. Bongo te. Esika wana soki tokoti place wana nde ozomona ete makambo ekobonga nyonso wana ekosila nalobi mpe mingi est-ce que Brazzaville bazali awa bozali na mokonzi na bino mpe ye Angola tozali awa tozali yo moko okozwa nkube elakisi les trois Congo tokobeba Afrique mpe mokili mobimba eza bongo mpe bongo te yango boyoki aloba jeteki alobi aloba siko nzembo ya badirigant kimia Tata Molimo Santu, ozali Nzambe wa banzambe baso. Ingiza na yo kose, komaki mobimba mozwakinya. Tata Nzelo, kwete yo Nzambe otonga na nguya. Nguya ya Kongo.
Nzambe tata molimo mosantu. Wapi ye? Wapi ye? Oh, wapi ye? Ya solo namoni ke suki ya bato mosusu etelemi. Esali lokola basote. Sino te koyemba nzembo kobondela mbala libale eyokani. Soki tokontinue ati pokwa tozali awa tosilisi na kombo tata mwana mpe tata molimo mosantu. Amen. Tobongisa maboko totonda maloba ya motuya ya tata Nzambe okombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu. Okombo ya tata ya mwana tata molimo mosantu. Nzambe sindika bana bako musanvu. Tobondela tata Nzambe kolo Yesu tata molimo mosantu obatela biso na butu obatela pe biso mokolo ya lelo na mikolo eza koya liboso ndenge toyaka date na biso toyebi yango banzoto na biso tozosepelaka se bapasi ezali po ezalaka bakomeka papa soki bakoki te bakepa ya mama bakomeka mama soki bakoki te bake na bana tina bakoko yango tosengaka mabondeli batela biso nyonso na mabota na bandako na biso makambo nyonso ezala malamu ndenge toyeboye topesi manso toye mpe maboko pamba tonse ya molimo tokendango changement ekokomona na manso tosengi lelo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu. Amen. Loyendaka mbote Allez, bas protocole.